le seul moto kaka oyo biso to mona kaka mama azonga eza mama na ndenge yo pe so yaki aussi biso de biso baki oya na ndenge to moni susu oyi ba de donc ça ka lokola 2 personnes na ba oyo bazo to moni merci o biso to moni mwana oh ça émission réalité vie les émissions moi bandi pesika mais tout ça moi tout moi est ponctuel donc tout ça honnête si nous attendons 100 francs tous les caca papa timba tant on a eu petit na yo na état zaki na ngo pour biso to kuta na état moi bien moi maintenant tout ça état mabe mais moi bien par rapport au nez tout le monde a ba image bando na si ba omona ba image zoleka et ça qui bino ndeni kota petit na bino pena en plus bozaki na buto beti musique car la même bouton no ya bomoni petit na o et ça qui on ndeni c'est le ezana maman Élysée azana Allemagne alandaki mission tout ça qui notre fois asinga bino papa Fali en tout cas natali mission yo esalinga passe na mutema alors ya ibele zate mais moi muke natindela c'est le amelata secret aider atana tia tongo atoka za malamu minga mama comme zate de maman Élysée en Allemagne atindaki mo loko mo enveloppe na yo na routine enveloppe na auto ili awa yango wana en tout cas c'est le enveloppe no yango yo en tout cas les gens passent mais passer pour nous faut simbara pour le melo mo pas maman alolando en tout cas nzamba pambola yo bakisa et puis afongola les sources de la place où ezaki et mon de plus que oyo amen na lobi mingi te mais au moins na lobi na bi kenzamba yo très bien makambo mususu comme la rabiso na vie to baraté et uti wapi et belé l'autre zomona bakoma baveugle batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana mususu lelo bakoma maboma alors et belé pe l'autre zomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre mususu lelo ba maboko e katana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu vis Sarabino FM télévision et la Rabino Marambasika. Réalité vie eza émission oyo bo banda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakuta na ba vie pour que et puis ça biso mayele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend Airborne biso partout dans le monde. Mbote na bino so balandi ya FM télévision. Merci na ba abonné na biso en tout cas ndenge boza ko s'abonner, ndenge bozo partager, ndenge bozo commenter, surtout ba pelle na bino et ça langa bien makasi. En tout cas, la seule moyen ya ko aider chaîne yo FM télévision émission na bino réalité avec rara ko s'abonner, ko partager, ko aimer en tout cas et ko ça la bien minga. En tout cas, merci na ndenge bo pesi confiance ya Rolande émission na bino réalité à vie. Alors lelo comme bo mesano tuza awa na commune ya Bumbu l'autre fois, tu as dit que tu as bino azika na moto. Nasir, ba image ya wana zoleka, de quoi azika na moto. Alors tu sais que non, tu kozonga, tu vas sur côté là. Alors lelo, tu juge bon to kita, tu kuta na ndeko na biso, eza na mama moko na Allemagne. Maman Élysée en Allemagne, alanda ki mission ya réalité vie. En tout cas, nzamba toucher mutema na abino. Fali moi mukie on a zanango ya belete mais moi mukie wana bokita et pas ya papa amelata mai amelata ji alors tellement tout ça obligé ya koya vers papa alors to baka fatu bana mususu photo ya tout temps papa na biso poto ta peta de santé soki ndé po depuis to ya ka awa to songo suka lelo pour que to kutana et to meka un peu ko solana to pesa e en tout cas moi loko maman Elisa PC en tout cas merci mingi na maman Élysée. En tout cas, pour nous merci maman Oza parmi aide au bossa pour que vous aider biso chaîne bino réalité une émission pardon FM télévision émission réalité à vie en tout cas merci beaucoup maman pour notre encouragement merci vraiment maman les Nzambe à Pambola alors préférant TV radio to kota to kuta na papa c'est Léo na te sur Zali pour il peut téléphone mobile donc papa c'est Léo pour éviter. Maman, bonjour.
Vous souhaitez, maman? Oui, bien. Ah. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Maman, c'est le hasard. Ah, Nasima kuna. Ah, ok, merci, maman. À part ça, qui m'est là? Ok. En tout cas, si c'est le hasard, Nasima. Écoute, c'est le. Oh, c'est le. Toujours. Bonjour. Ah, chef Boni. Bien, papa. Ah, yo toujours Zalana, c'est le Anamoni. Vipena tozalaka ne même fois. Vipena nde tovandaka na ye na moi pourquoi tozalaka na ye. En tout cas, merci beaucoup, c'est le. Excusez pour notre côté, mon caméra. Tous les gens koleka, nde tobité. Tellement tout mon okala, on a bête tour na talwata. Ok, merci na sepeli vraiment. Merci beaucoup. Nga on dit même écouter que tu kutao. On dit même écouter que tu kutao. Veboni. Bien, l'Angola nous a mis tout ça très bien. Ah, l'autre fois toi qui a on a mon vendre mon panzinga. Ah, de sonner na kuto sous. Bon, c'est le boulot exact. Ça a mis na ye. Ah, ok. N'habite pardon, mon venait sur na route satanini. Poto so na biso ba ndia FM balinga moi les sur ça là moi bien. Fait pardon, combo c'est là. Là bon, c'est un micro. Toi en direct hein. Ça problème té. Et là on brisque tout à la bino. Mon fait combo là. Bon, nga combo na ngai Ntimba. Papa Ntimba lelo. Oh, on lit pas ça. Na li passa. Ah, en tout cas, on a na li pas ça. On a Timba. Nganduz nanga kufa ya mwasi. Ngapi ya mwasi akufa. Ah, vraiment mon ngapi ya mwasi akufa ya tango na zaki penda bébé. Ngapi bébé. Ndeka balbara ke o biso tolia bani nzokande. Ezala nango ndengo na tezaka ne somoka na nzambe. En tout cas, merci. Papa Timba, mais pardon, tout ça l'émission T. Tout ça na biso ka mais ebiga biso journaliste ba question zanga té. Tout le monde a souvent trop zarana la cellule. Pour nini okarama trop na cellule. Bon, kozala souvent na cellule et bandi lelo te. Banda kala. Likama o ezwaka ye. Na ndimaka te ke likama kwa kozwa ye. Ezalaka nini? Tozalaki na matanga ya mama moko soto bimi libanda na liboso kuna akufaka. Ya zaki na benstima. Ngapi na zaki na benstima. Oui pour le saraba. Tango tozako to bando luese benstima. OK. Ya ye musu zaki na ndako luwanga na zaki na ngabite to sala ka dio. Lokola za mama na biso ya quartier, to lelai. Ngai ne muna banaki na kobeta musique. Na beti na metanga na lembi na tikeli ye. Na bitena kena na reposer po tozaka en face maman tozanga biso ngambu ye moi so beti moi distance. Na lali tanga na lali moko yati ko lobeta. Tango yesko a déplacer tikeli petite sœur moi za kona pe beta ngasiko na lamuki na ye wana. Tango na lamuki to vandi. Bon, mage yo yebi ete me wana zaki bokilo na ngai, za bokilo na ngai. Nde amoni moto ezobima epai ya abio noko Jeff, noko oyo botami na mama. Oh, metala kuna pa Jeff, kuna pa na bino tala moto ezobima kuna. Nde to yembango déjà trop tard. OK. Trop tard déjà donc moto presque zipe nan donc ndakoko. Vraiment. Ndako pena ndeza kona do ndako abandu kozika ngo par la grâce de Dieu ninge ya bundana ki do ezali pena ke do to zoye do to mona ekutu te Vraiment. ngakutu so bado mona ngasi ko do na ndoko ko kusa na pembeni na ete Tamblo boye na buto na moto nzo pela bibite donc bandela wapi o bandela uto place ni. OK. Donc force na yeka nde bimisa ye po bazaki na leki na somo shade ye bazika ka mais ye penda zika ka penda mingi gravité mais yende penda muto azwaka penda choc yozo moni bozo moni bazo chama boko bo mais ye penda kanga maka penda boy do ozo mona penda do po atala bozaki problème vraiment mais nzamba sali grâce ndenge kaka muto liboso baba yaka o babengaka social bata social wana baya
bazwa ba image ndenge ni totikala komona moko te bazonga souté vraiment ndeto ya komona mama moko ayaka pe na carte te ke o ayokaki o message na ye azaki abandaki kobela maladi moko maladi ya rhumatisme tsudiki na balobaka na nde ye siko ntango aye bapesaki ye bokende na balabala moko bona ngeba boye place ya partir ndenge ando tuna kaka abandi koya ntango aye biso totelemaki na libanda na noko libanda mpo noko na biso moto asalisa nde akutani na ye batuni o te batindi biso pa ya tata moko boye yabi o tata moko papa wana azalaka tele place bo o mpona nini o te naza na maladi wana mpo fale basalisanga mbo noko alobi lokola batindi o pa ya tata wana vaut mieux okende pa tata na mponga mpe na traitaka ye siko ntango abina atretaka ndeni otretaka oyo osalisa biso tabi te batindaki bino place moto mosusu o te lokola biso tozoluka tomoni ete vaut mieux kuti ya sa nde mama azalaki libanda atali na suka bi namoni jeune moko aza na se wana nini baexplike nde aye koti siko na kati ya lopango nde approche abandi kopose baquestion nde ozotuna biso na otelemana na kiti babiloko mona pe ale nake na ngai mais depuis ku oyo ezwa ngai en tout cas autrement ça les a souhaité libanda na ngai ezaka na kati ya lopango butu ekoki na koti na ndako na lali nalalaka na ndako oyo kote bamama bazali na kati ya ndako eziki na butu oyebi te kokai mpe kokufa na kati ya mais nzambe na bimiso na kati ya pasi wana nzambe banopoze baquestion abi bon est ce que okopermettre nga tolongola elamba natala ndenge ezali mpo comme ça nameka kotinda ta baimage soit na tiango à partir ya bamission kaka mpona batala abi te eza problème te nde à partir ya mama Fatou ye nde moto asali na befort na ye na befort na personne bandeko mosusu mpe ya famille nde omoni lelo tokomovandela bozomona mpe tozokende na biso mama ni moto azwaki a charge vraiment ye nde moto azwaki mama Fatou nde moto azwaki pena ye pena moto nezakwa po tomonaki baimage mosusu na kisantu baopose bakespa journaliste donc seke ya mama wana mama wana kasi journaliste ndenge bino bozoya mpe wana ndenge mpe journaliste wana abandaki ntango mama akepota abandaki kotinda ye azokoya azozwa mpe baimage ndenge bino mpe bandeko bozwa biso baimage papa Timba olingi obimisa eloko moko me neti échappe obike bato ebele baya bazwa papa selo baimage bazonga te donc mama naka ni mutu le seul mama oyo kota azongaki donc le seul mutu kaka oyo biso tomona kaka mbamo azonga eza mama wana na ndenge yo mpe jo oyaki ozwi biso bemission obaki okoya na ndenge tomoni susu oyeli baledo bosaka lokola 2 personnes na baoyo bazwi oyo tomoni en tout cas merci oyo biso tomoni bango wana nde zakwa merci pour la reconnaissance en tout cas oyo eza émission réalité vie eza émission moko ebandi mpe sika mais tout ça moi bato moko ya ponctuel donc tout ça honnête so moto atindi ata 100 francs tolekaka neti tobisa papa c'est le que royal sous mais malgré tout toye quand même kota ata santé kaka ndenge ezalaka papa Timba question suka na tika nango mpo biso nde baquestion eza problème te torépondre ka komona yo na selo nayebi te oza vie na ye non oui naza grand frère na ye bon grand frère ete oyo tobotami mama pire vieux pena donc na pire petit na ye pire na baka biro nanga nazwaka so petit te masa na nanga nde ezalaka donc soki namoni ye aza te taka nde ezalaka nazalaki na ndako te nanosala mwa mosala moko na kati ngabi moyo ayelaki wana ebisaki te nakoya nde ezalaka donc soki so oluki nga kuna mpa na biso bomoninga te baya olukelanga kaka bayabika ata na ke place na suka nango basi nange ezalaka pa papa Timba ntango omonaki peti na yo na etare azalaki nango po biso tokuta ye na etare ya mwa bien maintenant toza na etare mabe mais mwa bien par rapport ndenge toomona baimage bandeko nasi baomona baimage ezoleka esalaki bino ndeni kota peti na bino mpena en plus bozalaki na butu obeti miziki kaka na même butu wana oya bomoni peti na yo esalaki ondeni esalakanga bien te nazalaka donc nakomaki ntango takoti mpo hôpital yango ezalaka liboso bato bandaki kotraite ye na bando kotakota meme na kati wana te voilà na bandaki donc
so na meko kota na do choc wana ekozwa yo kuti siko ekosala nini fonga na do toza bato moko toyaka na biso mais ba choc wana otala mutu bozaki na ye na yaka siko na tala boso na mona siko mamo engama mi c'est ça nekita na ngana de faire décourager siko très bien do na banda ko yaka mamo na ba air mo yeka ka toko ko tika ete mo na ye mais na nungo fane ta ibiliki mais yaza na kati pona kota na azali koloba azako reconnaître mo azako reconnaître ne bato mais nga sikoyo choc wana na bandoko kate yango monike na tika ki mwa tamo ya 2-3 jours na bandoko kuta na été mais tant na zongi attaquer moto poza bakwa na vie ya morali zongi na zongi mobali nde sikoyo na koma sikoyo kota na epa na ye papa ti maton mona ki boy quand même vandi bozo sola c'est le peu moral et quitter en normal et ça roneni mais ça langue c'est moi OK et c'est donc eloko tika la kaka ke po ba mone tozo mone kabo biso to yebi valeur na ye ngai nde moto na yebi très bien ngane muna yebi nazala kuto nde tozabo akoza na mbongo tamususu ngapi nazana mbongo na bine na somba ta jito mena omona kuti azobo oteza bimisa mbongo ndeza kwana nazoboya kuti mais na mona ki babilo na so nazo continuer osala on a PC ko passe voilà soka lobi na ngaki o ve na somba ta jo ba ngabi le ko les a volonté na yo nini somba kandesa kwana na ndi vondwa donc so na monier na mona pende seconde to zabo très bien ye na tika ke mbona za mutu na kena ba départ o etali netso ta mususu pour dernièrement akotaka radio tant akotaka radio résultat na biso mutu mbale mutu kena kotika pas docteur OK na kota pe na salle na pas docteur na ndenga senga docteur senga biso tango wana $4000 na 8 8000 9 000 quelques dollars. Pour ça l'opération. Pour ça, à zone ça baba ni. C'est un bon montant. OK. Donc c'est que effectivement maintenant nous avons rappelé un petit nom chaque temps. Bon effectivement tous on est là moi me quitte sur la moi me kena c'est le tous on nous ensemble. C'est le ndenigo. Qui nezali mesefali komona esala nga plaisir na yesu na moni yo depuis jour ane tokendaki kani na tsoba tozongi sur lelo santé ndeni te santé pena kitoko santé kimia santé kimia nga pena ba nalinga ba maladi misu teke itakaka na etape o dozana ngo soko bakisi so maladi c'est faux mingi pena tozaka pena za prudent na corps OK ba pena prudent makasi pona corps c'est le tant jour à temps tout ça l'émission tout si tu mets libanda malgré tout na tsaï na caméra te mais tu mekaki un peu ko tout na moi ba relation na ba connaissance o ba ebio ba ninga ya veni na bino ba veni ya yo mais en tout cas franchement bandi o balandi ya FM télévision to ki même si tant ozaki avant bon malgré tout ba question mutazu problème ba bombara mabene mais en tout cas c'est le to ki na témoignage ma biete mutu to abika c'est le zaki mutu malamu a partager na ba to aller na ba to na rankina ba tuté na habité c'est le temps monara lelo bela donc comment état mais vena yo temaza awa azaka ko représenter ba vino nyonso ba massa nyonso to mona ki ba uti côté ba toujours pembe ne ça rondene bon dès pena bazaka na ngai esala nga bien makasi puisque kozana bango ya mute permettre ngai nazo rapé temps ya kovanda pe kobetaka lisolo na ba misusu kande oyoka ki na bato ba ebisa ki ba betele o masolo malgré otsaki vidéo te mais ba betele ko masolo ba ebisa ki eza bongo eza pour OK donc na liaka pena na bato même si ndena na passe de ceux qui sans frères ezali ke kuna mutu alelinzala en tout cas nazanga ko kabela mutu te na pesa pona ebi o ngana opesa ikopesa mela pe ngai très bien donc jar wana nazala na ngokala echanzanga te voilà echanzanga te na chanza te nazaka ndenge nazalelaka kopesa na mesana nango eza ya mbotama très bien na ko changer identité wana te c'est le isa moi les soto so là même tout temps on a qui wana to me kai pour yo tikale ka mengai ba message zo kota ba commentaire ba bazo benga ngai par rapport ya yo en plus balandi ya émission réalité à vie bazo poser ba question même si n'a pas fallu tout un jour qui n'est pas passé le tourner dans une question ce qui lelo est-ce que tant mambo ekomela ka papa c'est le atambula te na famille baluka ba ebata nana sai po banda ko émission bi ke yo mo peut comprendre mon temps place utate est-ce que boluka ko ebate mo temps utate même banquette même ko yeba na bande mo soit ba église
boyeba te bamoni les problèmes eza biso vraiment makambo ya kotambola na famille oyo ya biso vraiment mpona kotambola mpena na famille na biso ke kokende kokota bandako ya babonganga kotalisa antuka biso na famille makambo wana yalaka te. Très bien. Biso moko toloba yango oyo nyonso ekomelaka moto eza nzambe moto apermetaka. Voilà. Makambo mpena kotambola ke totambola todécouvrir ke oyo moto asala boye ye kuna moto asala boye te mpa na biso eloko wana yalaka te. Toakizaka bato te. Lelo oyo akoakize moto ekomi boke na niveau ya leta bosamba asalaki yango ndenge nini bolobani. Très bien. Preuve eza te donc tomonaki yango kaka normal eza makambo ekutanaki na ngai. Soki to ekutana na moto mosusu engeza bega moto mosusu mais loko ekoyaki na elle na biso. Ya malamu kaka ndenge naza envie nazopema nazozwa temps ya kovanda na bato tozosola tobeta masolo epuis nde mpe naza besoin ke o match stade nakendaka. Ok. Donc fouche nyonso oyo ezalaki ke oyo ya boye makanisi na longola nazaka nango te soki eza stade nakendaka stade de Martyrs nakei na vandi natali match esili na bimi au 20 mai nakendaka. Voilà. Très bien, c'est le en tout cas surtout nga rason na sola na mona kopena wa montage jour atoye to sala émission mo ketika tuti na prince kuna isalenga pena bien makasi nga bien no c'est na tambola c'est la ça motivé en tout cas c'est le il s'est son temps aux allées hôpital kani kweli dans un hôpital non hôpital no ya quartier na no bimité yumo en soi vous avez commis le belanine moral nous a kindé état d'esprit nous a kindé bon moral nanga vraiment ok na ndenge ekomela ngai na banda ko satanda te ke maboko ekomanga na position oyo ekutelaki ngai. OK na eba kaka ke non lokola ba soin ndenge zo leka chaque jour ba sala ba pesa nga soin pousser le pardon na kati mal baté au continent pour biso ekomela biso au mona obela mo ba fièvre mo boye ba perfuser yo nzambi na kufa na nga vraiment mon ami moral ezo koya yo netka ke me yo pinezaki oziki tala ou douleur la ke soki moi chasser mo kimelo na lokolo ndenge sala biso mama okalinga mo mafuta kimi cha ndenge sala siko me yo pena ozika ki selo ozako banga te ke esprit no nga na kufi te en tout cas na vie mutu soko zana ba croyance mabe eyelao et olando po mo ozana ba croyance wana tina mbeto pe ozalika toujours nana zaki na ba croyance wana te. Très bien. Ba croyance wana pena ke ona fanda na raisonner ke ona na komi boye est-ce que na kokufa to na kobika eloko wana ezali na ngate vraiment da loko pena nga na sepelaka na esprit na ngai vraiment donc na bougaka na mabe te ke ona sa ba penser mo boye te ngai ba penser kiliki na tsa ngona mutu te na vie mutu atika libanga za te. Très bien. Biso nyonso touta na mabele to zonga na mabele kasi eza te ke to tsaka makna tsaka makanisi na ngai ke non na okufa na nga pona zuku te tout cas ngal beso ezaki na ndako bangisa bango na style mo na zaki nango soki na moni mukola na piaka so na sengi bolukela ngata 1000 fois bolukela ngata 2000 c'est le baby kutala kunde to vandi na bilo pone ko mako so na en tout cas no ke naka ne bale na fona kende ka ne bale na kende ka na mibwa ka pone na zo na mibwa ki na bale na kende pena libanga pona ko nanger te on va beaucoup de ça la mouvement moi ça mouvement exacté na on nanger ndenge nini ko ka mère so ka yo ki bon yo pone ozaka bongo zela mona koti na ndaka suite 2000 après la prise na stratégie na ndako betela bango ya mwana stratégie na roula pena na secteur ya mwana. Très bien, c'est en tout cas merci. Nous avons une mission tété ka là-haut pour que tout betata tout le monde na yo santé na yo tout e ba sozandeni. Mais à part ça na pesi mbote na maman Élisée en tout cas mbote na yo c'est le ezana maman Élisée azana en Allemagne alandaki mission tout ça qui notre fois a bino papa Fali en tout cas natali mission yo esalinga passe na mutema alors ya ibele zate mais moi muke natindela sele amelata secret aider atana tia tongo en tout cas ils amala minga maman comme ezate nde maman Élisée en Allemagne
atindaki mo eloko mo enveloppe na yo na kotikela donc eloko na oyo toyeli awa yango wana même tout ça prêt à recevoir enveloppe na wana maman Élysée merci vraiment maman nasepeli nayebi ke nabeleli kobelela na ngai mpe na ndeko fali a rejoindre ngai na kobelela wana maman merci vraiment merci tant on va c'est le ils allaient ma boko pour mon arabe na poche bungia mon kilo za musique merci vraiment en tout cas c'est le nzamba kosunga enveloppe no yango yo en tout cas les gens passent mais passe pour nous faut simbara pour le belo mo pas maman alolando en tout cas nzamba pambola yo abakisa et puis afongola lisusu ba place o ezaki et mon de plus que oyo amen na lobi mingi te mais on a lobby na bi ke nzamba yo ki très bien merci vraiment maman merci vraiment c'est le bato ebele bazobenganga na France na Belgique bandeko ya Australie pasteur Jacques Kafwa en tout cas ils ont dérangé bazana donc esali bango passe côté image nous mais bandeko mosusu no bakomi prêter bazana na makoki te mais quand même bazotinda ba message bazo féliciter bazo encourager n'habiter dans la caméra ni de ko yebisa bango un mot bandeko quand même bazo encourager pe bazo promettre que lobi sunga songi ata mai susu to real susu kozonga mais quand on yebisa bango un mot en tout cas merci à bandeko oyo bazo aimer oyo nyonso bazo encourager na maloba ngai pe na opesa bango ba chance bino nyonso oyo bazo encourager oyo nyonso bo aimer nazo senga pe na nzambe ko aimer wana ezaka ya pamba te en tout cas botala ngandeko na bino place nazali bomona ngana ebiki bomona ngali boso na émission na hotel kosala bomona ki ngai bo aider utika ngate butika ngate nde na lobaki la fois passée na lobaka yango ke mbongo kopesa ngana maboko na ebite na osala na moko pini asala na ngoni kasi oya malamu eza pa na ngana zolinga kaka ke oyo akoloba pena ke en tout cas ndeko seli oyo nazozwa en charge ozonga na niveau d'hôpital mpona koluka kotraite na osepela makasi na pesi kaka ba bonne chance nzamba fongola ba place nyonso bino nyonso bozo aimé nzamba fongola bino ba place pena makambo nyonso ezala eta bon très bien en tout cas merci c'est le pour le message nao tout moni le deux allez journée tout ko tikela enveloppe ya mama Tindilio en tout cas merci beaucoup maman Élysée na part na biso pe bata presse en tout cas to sengo pena merci pour oiza le rôle ozo soutenir émission Oriental Vie pour qu'il y ait des bosso moni to kota la papa c'est le biso to ina makokite mais quand même le surtout zongi sous deuxième tour to kota la papa to tikele moi ya muke amelata ata secret amela mai amela ti et tu pas maman en tout cas merci maman Élysée depuis Allemagne nzambe apambola yo merci na pasteur Jacques Kafwa na ba conseil na yo na ba soutien na yo merci na Douglas Tangaba ba di grand chauffeur à monene ya poids lourd na France en tout cas merci vraiment na bosante frère Don à partir de France précisément à Paris frère Don en tout cas merci na ope place ozakuna yo to bombi yo la part à Jésus to bombi yo kaka to dit que mambo za malamu c'est le moi na bino en tout cas vous soutenir et ça malamu en tout cas bande ko to na suka c'est le to na suka ngalinga to tema na biso ave ve timba pe to kotika la mama masolango en tout cas biso to na suka ve to eka poto tikela ndeko mo mai na biso to leki na biso to ke ko jesu musala musu place mususu en tout cas merci vraiment ndeko fali na sepeli nzela pena ezala malamu OK mais bi que ti place bokoma ya malamu ezala c'est le on est ensemble donc tu as toujours na yo tout ça de la famille même le résultat biso to le kara awa poto tata étant de saté na yo jusqu'à ce que nzamba toucher mutema mutu o on dit mabaka était réalité vie to juste le en charge tellement muke to kangisi ayata pour fille moko maman par en tout cas ce qui c'est pour la terme maman mo binga les États-Unis elle sont que aza avant d'être trop na Afrique du Sud absenga pas fali en tout cas ce qui ndeko mo pena monani ki amimi c'est là qui en Afrique du Sud azonga très bien kutunga na ndimi ke ce qui aroya Afrique du Sud avant d'aller na famille na biso
Donc ils ont déjà bloqué pour mettre que Nzamba sur la lobby. Et malamu ça on est ensemble toujours. En tout cas, merci. Retimba. Ya. La CPL. Ngabe na CPL. C'est le goût de mutunanga déjà. Nde to monani ezala ke sengo. Voilà. Mbongo te. Voilà. Azala na papa mbala. Azala lo balanga ke non, zala na bato. Noko zala na mbongo te. Très bien. So ozana bato. Ne bato wana so na kweya. Bango nde mutu. Mbongo nde siko ya bango nde mutu ba kubimisa siko ba mbongo nde za kwa. Voilà. Et c'est le nabo c'est le route. Bimano bonan papa. Un mot pour une émission Oyo. Réalité à vie. En tout cas, émission Réalité à vie. Merci vraiment. Et puis, nous avons fait ça, au bazar, journaliste et tout, au bazar, posant la carte la chaîne. Merci Nabino. Ndenge bozo tanga maboko pour na nzela o nazo luka. En tout cas, ceux qui binoté na ebité. Voilà. Merci vraiment. Merci bino sombote na bino sike zo bino. En tout cas. Merci beaucoup Selo, merci. Tokutani mbasima. Makambo mususu comme la rabiso na vie, to baraté et uti wapi. Ebele lo tozomona bakoma baveugle, batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana. Mususu lelo bakoma maboma. Alors, ebele pe lo tozomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre. Mususu lelo ba maboko e katana bango, bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi ependako. Nyonso wana eza nini? Réalité ya vie. Désormais, bokozwa émission na bino réalité ya vie. Réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu vis Rabino FM télévision et la Rabino Mwambasika. Réalité vie eza émission oyo bo banda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakuta na ba vie pour que et pe sa biso mayele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie.